Mbote bandeko balandi, mbote babonné à Miss Elongation, mbote de partout où vous êtes bandeko. Merci beaucoup de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement bandeko. Nazoka yukaka Maxi Bondoé a sali témoignage, Maxi Bondoé a sali témoignage. Ye pays azaki lesbien, bakendaka tournage. R kaki après na simango comme R kaki bake na ndaku ye na mamisa chama a partir ya wana après na simango ba mekalaki ba mungwa po bino ba lesbienne makambo sala ba benga no ba mungwa no lolemo mungwa te bongo te ba mekalaki ba mungwa na lolemo. Siko Maxi avandi banda kala wana Maxi ya kopesa témoignage te. Maxi seri moboyo osalara video okomi ma pasteur ozote ya batu ozopesa ba témoignage na live nzamba salelinga nzambe seri matanga nanyo seri matanga ya artiste moko pe ka kufaka ya mnene entre badiana to ba maman chako bablo mo bon si je me trompe pas. Pourquoi pas topesa ka témoignage na l'air wana? Poni bolinga ka kosala baninga ba pic ba porke pic tout temps. Boli ko vendre sa communauté kinyate. Ye bandeko. Ba comédie boli ko vendre sa boli ko vendre kinyate ba comédie bolinga soko vendre mon mikola nozo yo kanate ale. Oyo beti mo loko po etuka batu ba chayoka ekoma kuna Maxi ozongi be Maxi obaluki be Maxi. Mais bobi me la peine ndenga malamu no na ba témoignage malamu Maxi sali malamu Maxi bobi me la ka pona ko beti baninga mabaku pourquoi bandeko Maxi aleki asali témoignage na ye pazaki mobali ya mamisa chama mais mamisa chama wana bandeko nanga aza marié. Je m'excuse. Mamisa aza marié, mamisa sali vie na ye, mamisa a koma responsable, mamisa koma na mobali na ye, mamisa koma na bana, mamisa aza marié avec la ndako libala na ye. Pourquoi oyaka koleksa message eroyo? Pourquoi? Pourquoi ko déstabiliser via muninga? Pourquoi ko humilier via muninga? Pourquoi? Même si bo mekanaka ba mungwa et c'est le kate. Donc, bino discrétion, boye ba angote, que eloko non loba mami c'est ça comme responsable, mami c'est ça comme marié, mami c'est comme engagé, mami c'est ça na mobile nae, so ki na leki na likambo ko loba en public emsu et ça peut bien te pona relation o mami ça comme nango. Okuka pe ko leka no pe pesa témoignage bandeko, mais ko pesa nzambe merci po nazaki na vi moko ya bosoto, nzamba sali ngai grâce na tika. Est-ce qu'il faut qu'on détaille que ezaki lipa nangu bana potopoto ya ngai? Bandeko. Ba comédien bo lukara nini bino ba comédien? Izaka nini ngona bino? C'est to boy to zaki lesbien oye ko bimisa misala ya satana na public. Po monguna yo kasoni to boite mais ana ba manière ko loba parce que za vie ya mutu couple ya mutu nde otie en jeu zana stratégie ya ko loba nga pena nande ko mamisa pe to lekana pena ba bosoto moko boye mais nza masala biso grâce to chika mutamta sali vie na ye en tout cas na pambolie na njela poni na njela kei nzamba batela ye na mobile na ye na bana na ye. Mais yo moko na mamisa conscience na bino eyebi ke te tozaka ba lesbienne. Est-ce que faut yaka ko détailler nga pe nazaka lesbienne na sala ki meka munga na mamisa? Faut ko ya ko leka ngoka na émission ki nata ko témoigner ata pa basala nzambe. OK sa confession na okir dame et pas mosala nzambe OK ko yambola masumu na yo pa mosala nzambe et tika na confidentiel. Ke ko ya ko leka na ba émission ya commune ba mama tiers. Na papa matière au moins te que ça une façon ya ko déstabiliser futur ya moninga bandeko. C'est une façon ya ko déstabiliser vie ya moninga oyo
a changer ba paramètre a garda bandi na ye azana foyer na ye na mobali na ye na bana na ye ave na ekimi mwana ngo kuta na ne sute Maxi Bondo ya ko bimisa biso makama minene boye esili bandeko na ngai Maxi Bondo apesi ba témoignage na ye esili Zaire ningani Mamisa na Maxi bazaki ba lesbienne pouf mama epela na 7e bagarre baleki na émission mama epela na 7e bagarre baleki na émission Chronique papa oyambaki bango mbale na émission a poser question bomoni ndenge nini ndeko Maxi ndenge aleki na TV alobi kazaka lesbienne na nanyo na Mamisa Chama epela aza contre Maxi Bondo nani 7e bagarre aza pour Maxi Bondo parce que ça ba ligne oye par les kaki 7e bagarre alobi ke Maxi Bondo asali bien ndenge a témoigner mais 7e bagarre yotango témoignaka otangaka ba kombo ya basi oyo yo bimana bango na théâtre te apaka oyo ba okenda ko bala azape muta maboketi yotango pesa témoignage non osela ki sagesse basi oyo bimana bango na maboke otanga ba kombo na bango na témoignage na yote mwasi oyo yo tangaki ezaka oyo balaki oyo balaka et comme tu na niveau bo adopter mwana mwasi wana ndeka yo lobaki mais batu ya théâtre misusu oyo bima na bango tibaki ko pesa yo mise en pied ya 7 ans ya pause babenga ko na banani te otanga ba kombo na bango te c'est la sagesse mais pourquoi pas te Maxi personne la sagesse atanga koma Mamisa te apesa ka témoignage na pamoli nzambe ponga pe na leka kinzela ya ki lesbienne na bima pe na moko ya ba actrice azaki pe mwasi na ngai mais otanga kombo te parce que eza vie ya mutu o eza sali personnalité ya mutu nde eza sali parce que abala déjà akoma engagé aza responsable na mobali na ye na bana na ye babo kilo pe pai basemeke pai pourquoi ko sali personnalité ya Mamisa Maxi Bondo ba poser question na mama epela na 7e bagarre mama epela za contre Maxi 7e bagarre za pour Maxi bango mbali basali tiraillement ba se chicaner en pleine émission 7e bagarre zanga ki maîtrise bandeko atomboli verre ya masanga so pe whisky so ki pe verre so ki pe mayo so ki pe jio so ki pe leka ye so ki pe loni ba chela ki ba on avait ba mela asopeli mama epela na nzoto ne longi bino ba be dictateur ya masse ba acte ya boye o humilier muninga en plein caméra ya kosopela muninga mai na elongi après lobi nango soki muninga sidiki akomi ke alobisaka yo te chichiliwa ale ekomi atikaki ba voice bomoni bino monde boza buzoba bozomona bino monde boluka bofungolaka ba makambo bino moko mame pela pe loko azaka mutu mutu te yoko changa bite mame pela pa tomboli ver asopeli 7e bagarre mame pela esi 7e bagarre bi pona nini Maxi a bomba te pona nini Maxi akeko bimisa kombo ya Mamisa o esi akoma déjà engagé occupé vaki alobaneka témoignage kaka opesika témoignage mais pourquoi autant koma moninga maman 7e bagarre alobi bon soka te kombo ya moninga eza mabe asali mabe te 7e maman mame pela pa sabi soki yo zo sepela ndenge Maxi Bondo atangi kombo ya Mamisa ebongo yo ba voice ba chikeli yo ozoboya ko bimisa ngo pona nini yo pe bimisa ba voice ba chikeli yo mbutu en pleine émission bandeo nanga mbutu en pleine émission entre mame pela na 7e bagarre soni oyo soni bandeko bolanda bandeko bolanda tolanda émission na bango bino pe ba journaliste on ba question fu botuna ba bazala mosi na mobali na Mamisa ete point de vue na fato kota bena muzinda masolo na yebite na yelo gose sarate makamna bila buzoba na bokoti komote eza buzoba te omoni le passé non eza le passé mais tant c'est devenu l'histoire comment attends ma chérie
tango ye aleki na télévision ye aza na poto nga aza na kisasa biso toza na kisasa disons ngai ntango nasalaka témoignage na ngai eza le passé na ngai nasengaki nzambe merci na ndenge alongolaki ngai na potopoto en plus nalekaki nango na réseaux sociaux te nasalaki yango na église na ngai liloba ekomaki te na niveau ya réseaux sociaux mpo ya nini bino bajournaliste nde bozwaki yango bokati parti wana boye nango na réseaux sociaux nde esalaki bo bona kobenga ngai nde ya kosala bainterview donc ezalaki ndenge wana mais ntango ndeko na biso alobi ke non azalaki na vie wana nga mpe nazalaki surprise nandimaki te ke non maxi akoloba yango mpo nayebi ke donc témoignage na batéâtre témoignage oui nayebi ke esaka ngai pardon nayebi te maxi c'est témoignage oui abeti lisolo na 4 émission abi ke non ye pas azalaka lesbienne y compris alala atika abi atika mais basalaka mpe bolingo entre ye na mamisa na nini bon ani apesaki biso te biso etosamaka pourquoi selon secours atika abi atika mais basalaka mpe bolingo entre ye na mamisa na nini bon ani apesaki biso te biso etosamaka pourquoi selon secours alandika lokola 7e c'est le 7e oza très intéressant yokobi lisolo yango ya ye nayebi te ngai nabi maxi bonowe ndumba obongo nayebi te oyebi nanga koma bondowe te oui bondowe toyebi yango déjà ezala ndumba nakodendela mibali o nakolata zida na loketo nakodendela mibali maxi c'était ndumba azali suka lesbienne bazali bacharge ebele boye yo moko ndumba yo moko lesbienne sikoyo lokola obali otiki nini na kasi na moko liboka pilipili esila te soki atikaki yango akoki koya koyebisa te tandis que moninga nzambe apamboli na mitsoma yoka nano wana ezobongisa moninga libala nga nakoti kote kuna te non nga nakoti na ngamba maxi nakoti na ngamba kobomela moninga libala te moi parce que je asa témoignage te nga nakoti mpo na nini omoni moninga soki atiki mabe ezali malamu ozo comprendre atika ngo lelo bango mibale batikana lelo mpo tanga komona lelo enoni esue nzoi nini kita pike quelle mouche kita pike maxi bonowe quelle mouche mais poto mpe bamouche bayalaka okoloba te mpo eza bien te fale garde banda bo babilo oningo bomi bavoice soki oyo alobi bien yo mpe bisaka bavoice yango te oboni boye ko pia asopeli mai nelongi asopeli mai nelongi 7e soit ye pa zongiseli ye pa zongiseli mai nelongi nabi tokopanza comment topanza comment fala bisa ma voice so mona ke no ya sali je ko fala bisa comment protéger yo protéger comment nga nazo protéger yo nga na pro ozomatika lemba be pona maxi maxi amutu na ye mazela malembe maxi amutu na yo kozala ke te kozala ingratité maxi nga lemba be pona ye zela ye mutu na zobala wana alobaki mabe pona nga saka filme pona ngati okotela te pona nini yo sala mo pona ko kasa filme na yo yango sala ngo c'est la qui émission que na bon atika c'est ma banda bandeko bomoni ke bato maboke bwana baproblème moko non bato maboke bwana baproblème moko non siko 7e yo poza na problème na mamisa nesa bino bandeko na ngai eza émission esalamaki donc mutu abendi parti atiango na nene moyenga na lakisa image ya te po eko lakisa en tête ya batu bien te droit d'auteur donc 7e yo poza na baranki na mamisa bomoni mambwango 7e poza na baranki na mamisa sayelaka yo filme mama na ngai ye nesa bino bandeko basopa nani bavere ya whisky na elongi 7e asopeli nani mamepela pa asopeli encore mwana mongo kotianga bitin mamepela pa asopeli ye donc oyo etikalaki ko basimbana na nzoto babeta na makofi lokwa bango baye bazala lokwa baya mibali babeta na makofi bango mibale en plein caméra bato maboke
bato ya maboke ezalaka nini yango na bino bato ya maboke ezalaka nini na bino mame pela lobi bongo akokai koprotege mamisa te mamisa ade a responsable bongo yo ozolinga protege mamisa te yo ozobomba yo mpe seti abimisaka bavoice yango te yo ozobomba bavoice pwani yo ozobomba bavoice mpo soko bimisi yango mboke kozika sikoyo maxi aprotege mamisa te pwani akokai mpe kotanga nika nga mpe na bima na moto intel mpo na respect ya statut na ye ndenge akoma sikoyo abala akoma deja engage na koyo kotanga kombo na ye te me nzambe alimbisa nga mpe nazalaka lole momungwa okoke koloba noka bongo tala siko baninga baki kosopana na bamai na elongi boye likolo na yo Maxi Bondowe en tout cas eza pasi mpona congolais eza pasi mpona réflexion raisonnement ya congolais eza vraiment pasi na Maxi yo mtu vaye na poto penza ozwa na tu osala kipa ba mindele wana entourage ba mindele oko kozwa ta mayele ya ba mindele te savoir vivre comment parler devant la société pour etuka mutu te siko baninga basopana ni bamai na bilongi boye apo lobi na okuna bakanga baminemi apo lobi na okuna ekomi na kolobisa eta sopela nga mai na elongi na mission en plein caméra chiliwa bozomona babisasa na bino ni bisike banda do babilo mwa mike o bino bama mikolo bozana ba maîtrise na ngote ekrela bino problème à la longue bino so bwana bino kandenge moko wallahi le fufu de même badi bwande moko eza mawa bisous bye bandeko esika no so bokozwa la vidéo na biso bo hésiter te ya ko s'abonner vraiment bo excuser bozomona mikolo nazo tia ba vidéo te ba analyse nazo sala penza te parce que naza moi na classe donc faut qu'on se concentre beaucoup plus na marambo est important pour nos bons à venir YouTube eza nango wana eza nango mais naza moi na classe bon donc un moment nazo qu'on se concentre non na bêtide nanga yango ndeza vraiment à venir nanga ya lobby quoi. C'est ça. Mais à part ça, nazali. Merci beaucoup. Bisous, bye.